balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Nguendo. Check. Ora abeta concert mon appareil na LC avec sa Kofi aya. Avec sa Kofi aya bon. Kofi zane Kofi za après bato ba ke via za ramabe. Alinge ba bon ça petit frère na ba na concert ba beta mo kale bon bato ba sepela. Ora boyine na minute bato monike na za mabe. Ora son pas Kofi Olomide. Ponanga de la forêt tant vient au Guinée. Akenda ko excusez-moi selfie bakanga elongo na moi eloko na saltenezo ezo sama net. Soka selongo te bon. Asana ko tuanti ya tubita no masomusu ya mama ne sele kana ngo wora concert ese ngo ko fa osila kana yete po wora concert na yete ko fa zaka ko firo minde abeta na Guinée wora mtawazala kuna te zaka ya za prêtre aza danser wora peninga za na chelo za na ibike prêtre bango tuna musique congolaise zaka ko firo minde wora na za na yebi yango kuteringa machande presa wora pese pena susuma elengili susu donc ça susu danser le susu donc wera nga fula pe kofi pete ezaka ke bolobi ke via zaka mabe kaka kofi mabe bo abengi sile ki skole ka yenete bon to côté kofi tout ça pour la kofi genre là solo la lelo la tout ça pour la kofi genre aza pour la kofi donc yelo waza mona na ye direct aux anayi tout ça makila njore wa makila na te jibe pena za na faute fa bisal bon te ye fa bimisa ko encourager bon te e ko mabe musaka longwa Musaka longwa pe mena vous ba guérir vous dans sa parole là ye fa longwa ba nga sona zaiki wana Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Raf Nguendo, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo, Raf Nguendo nde. Raf Nguendo. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number 1. Donc sito bena intellectuel. Boss Raf Nguendo en tout cas on a passivement bambot. Raf Nguendo le présentateur la force créative Congo promo. Boroto ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Nguendo, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais balobi Raf Nguendo. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babunda na nango. Raf Nguendo. Congo promo. What a plus, what a boss là.
Mesdames, Messieurs, chers amis, encore une fois, bienvenue dans votre émission Code 9. Comme vous le savez très bien, cette grande émission au cours de laquelle nous recevons pour vous des invités avec qui nous parlons de tout et de rien pratiquement. L'honneur est notre de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs pour suivre cette grande émission. Parce que depuis le mois de janvier, en tout cas, les lots d'Ali Moula et Koumina Souka pratiquement, raison pour laquelle tu es au Sololana, Manko, il y a artiste, il y a leader, il y a marketing, tout ce que vous voulez, avec qui nous allons nous entretenir pendant une bonne demi-heure parce que dernière émission auto-clôturée Nango, Mboula Oyo 2017, raison pour laquelle tu es au Solola Awa. Mesdames, Messieurs, grand merci en tout cas, on a vu tout qui nous suivez à travers le monde entier. Nous sommes très heureux en tout cas, très flattés de vous savoir nombreux, des remarques, des suggestions, en tout cas vos soutiens. Et parvenez à Kabi, c'est ça, l'Arabie, c'est vraiment grand plaisir. Merci Nabino tout à travers le monde, mesdames, messieurs. Toujours côté 2018, on a souhaité Bino en tout cas plein de bonnes choses, en tout cas beaux à la longévité, prospérité, bonheur en tout cas, dans toutes les entreprises en tout cas, beau qui est bien. Merci Nabino tout et particulièrement aux miens, c'est-à-dire ceux qui ont toujours été là. Hein, qu'il pleuve, qu'il neige, en tout cas, qu'ils nous laissent pratiquement pas. Ils sont là à tout moment, anytime, pour leurs prières, pour leurs conseils. Nous également, la manière de leur rendre l'ascenseur, les Arabes, merci, ma mère, en tout cas publiquement. D'abord, je commencerai par mon ami personnel de tout le temps, honorable Daniel Bumba, le bulldozer, le patron de BLD Consulting. Merci, Nayo, cher ami, pour notre soutien, pour notre nuance, en tout cas. Plus qu'un ami, en tout cas, mourir sans ami, c'est mourir sans témoin. Toi-même, tu es là. Merci, Nayo, mon ami. Merci également à Vienanga, Italie. Ceux qui n'ont pas dit qu'à Ranfuna Monarayo, Antomo Konzi Motema, Dorian Feza J3, mes parents à Brian en Italie. Antomo Konzi vient en petit derrière la caméra, Cédric Bakamana. Alors, bien appelé ça, merci pour les mbaïtés, pour les répété. Donc, moi, je suis crénaillé, donc, ça allait dans les bons. Merci également à trio magique qu'on a à Londres, la Grande-Bretagne. Là, je vois le patron, il y a la maison de Joseph. Lui, on l'appelle Jost Chingoma de Liverpool. Bon retour nayo et puis bien de bonnes choses nayo na madame et puis na Libota Mobimba. Son amonio malamoro il faut na mon appel mutunangai Pamphile Pembele. Yo moro bien, yo pesant à Liverpool, on amène à Manchester, Blaise Sambalé, longue jambe masculin teinté. Toi-même tu sais donc on a battu ça tout on a pena yanga quoi. Je vous aime beaucoup, grand merci nayo, Laini Diamant Matopé. Nera Joyce, toi-même tu sais, merci beaucoup Nayo, la nuit sauf en tout cas, grand merci Nayo, l'heure l'équipe merci Zate quoi, merci Nayo Laini, Tokende, Kimbangiste, Toto Kende, Nenga joueur. Et sans la réponse, non, c'est la réponse quoi. Merci Nabino, vous êtes tellement nombreux, je ne peux pas citer tout le monde. Mais Maître Blaise B, quoi, coach olympique, 5e dan, non, les lara na combo Nayo quoi. Non, les la na combo Nayo quoi. Naïbi qui message capté, Binotou en tout cas vous aime beaucoup. On a pour ça parce que ça juste à côté, en dépit de ses multiples occupations, accordé seulement quelques minutes quand sur l'année pour tout boucler année, aussi la naona quoi. Binotou dans le monde entier. Cathy Suarez, la maman d'Edison, ma cousine préférée, son Nathalie Heur, son Nathalie Mont Blanc, la Miss Boui, les Fona Kansayo quoi, Cathy Suarez, des gros bisous Nayo ma cousine, je t'aime beaucoup. Maître Yannick Mamengi, na pour ça na solo la Igemba la Basco. Binotou bozana lingue bino, na solo là. Je vous dis à tout de suite. Mesdames, Messieurs, Nauti, Kolobana annonce Nabiso na tout au début de l'émission. Moko ya oyo, en tout cas, à chaque fois que tu as une émission Nabiso, tu auras vraiment un sérum parce que ça sera toujours ouverte, ça sera toujours sympa. Et puis, Bolandaye, parce que Boyebi, Eras Bolandaye, ça sera bino, plaisir. Bien que tu aies ce monde entier, tu peux rater parce que tu as la démocratie. Il y a leader Njora, Venjora Moronda, la bandina ne pas représenter. Ba mère veut na yo parce que to bandagi na yo mbola lelo mokolo asuka donc mbola lobi to koti 2018 lelo jour asuka to suki sana yo lobi to koti année ya sika Moronda mère veut na yo boni yo moko boni les majeurs boni sango ya Moronda dans sa mibale. Ouais, en tout cas merci Joe Matope, en tout cas elo kana loba so na une émission na mona ba sepela trop ba komela nga trop kisi nzoka sala ke mission mingi na garçon na Matope. Azam ta polémique était azam mutune sala ka kina pena ba questionner vraiment kitoko vraiment vous avez aimé ba to séparer l'émission na yo vraiment makasi ndeto sala na yo na ebité yo mo pe sotanga ba commentaire nete sera na Micheline Lukulu ma sœur à moi maman Daniela merveille ba Irene Villa maman Alessia ba Rita Zangu la japonaise ba to séparer makasi ndeto sala émission na ba maman nga Louise Lubela ma chère à moi. Merci on aura toujours approcher biso na groupe na biso oyo tozobunda na bino quoi ngana bige simba nango parce que mamtu na sana vie simba
nayebisaka nzambe nga fana tikala ofutela nga fana tika bawesa bato ebele nga fana za lupango na nga moko nalembi kofuta ndako nzambe ayokaka mama na nga fa futelaka susu te nzambe ayoka c'était bonne guérison na maman na biso. Ouais. Ma mère, maman obela. Mais nzambe abatela biso. Boni les majeurs, boni dans ces mibali oh ezobi makalate. Ouais, tu baïda ma solo de assez bon. Ma solo de assez bon. Mercredi répétition Souka, dimanche prochain tu bandi clip. Tu se bois en janvier, tu sais moi boire en bon. Tu se boire en janvier. C'est bon, j'ai dit que ça en a rumba. Na son niveau tu vas zéro moins zalate. L'autre c'est les 30, moi qui studio, toi que ça mastering. Le n'est pas ma Souka les boucle ma solo donc son au long en mouton à kanda longwe kaka. N'est pas Joshua Beleni Bello. Ya golongate. Ba china rien beba ça c'est l'amour. Ba ya Chantal Bomolo l'enjuru câble. Ba Francis Kaswas Kabata. Ya Castellon à Suède quoi. En tout cas ba tu base la gérer que sangana rumba. Vraiment te bête sango kitoko 10 sur 10 pour ngada 10 sur 10 quoi. 10 sur 10. Le mutole. Tous en besoin leader Eurolobame. Ils ont représenté les majeurs. Boni Bino. Biso pena toza kitoko dans le rôle ngana représenter bango le rôle ngana kitoko c'est que biso tout doit kitoko. Merci bien mutole. To pour ça biso. Mais Moronda lelo ozo mastering le mastering les étapes ya Souka avant qu'il na maman na baba multiplier ba support ebima. Mais toujours en attitude d'actualité lelo Moronda ngana to na Kinshasa to mona ki Ene Nabiso, c'est-à-dire le quadra Koraman, Grand Mopao, Abeta qui concerne na Showbuzz, eux qui vont le 22, invité qui peut être belé, notamment le roi de la forêt, tout le monde qui peut l'être comme qui a remercié grand frère Naba qui a l'empêcher, tous en ondeng ezaleli, tout le monde qui peut de l'autre côté, artiste j'ai bien pianapé. Oh, bah on se pose au collaborant na bango tout, y a pas beta qui na rotana, tout ça bonaboué, mais Nanet c'est l'autre, tout le monde même ici au pays, parce que vient en tout mon conjo, comme là qui ngobenga ngato. Précision des choses qui depuis pas mal de temps. Pourquoi est-ce que le fait comme Makara Makele, comme un net, qui fait alors que mon tabeta qui n'a rien. Les autres qui ont une polémique avec les autres, les autres qui ont une casse. Pour nous, nous avons un CMB, qu'on fait un grand frère. La musique, on se côtoie, mais on wapi.
choma tope nanga balobi to bongisa balobi ka Kofi azaka mabe siko bengisa kiyo ndeko na ye esenga ko ozala wana po musique on peut tozolo bato bongisa ekene liboso siko yona yete bato comme ça ngo polémique bato ba ko critiquer poni ni faire akene so concert ya na héritier ba kene concert ya ba kene na concert à Papa Chéri ora abeta concert mon à Paris na LC avec ça Kofi aya avec ça Kofi aya bon nebi de la forêt bato ko sina bango ko kete bato azaka na besoin musique ngo tenga manango kaka ezana kama bendenge ezana kama beboye donc Kofi aza prêtre ami tu azana Guinée asila ranete abeta ba concert nebi ba samba wera bato balaka plein aba ko betane concert samba sango invité bato asaka neka plein bon il y a ça que loko OK bato balaka via za mabe alinge ba bongisa na petit frère na ye ba na concert ba beta mo kale bungi bato ba sepela wera boyina ye donc bon dans ce loko lo bate na mi grand prêtre Quadra Koraman ana Guinée sama kana se pesa bana Guinée donc na minute bato monique na za mabe wera son pas confiant mide ponanga de la forêt tant vient na Guinée akena ndako excusez moi selfie bakanga elo na moi elo kona saltene elo sama na net so ka sala ngote bon mais njora mais na ndenge ka logique bato ba komi na makamulelo et comment peut cette espèce moya bakan parce que au lieu que monde de musique so boza ba ninga te boza forcément binimité comprendre c'est-à-dire et communauté bakan ba doit mona neti Papa Chéri neti BCBG za en froid na quartier latin neti bateau bazana Papa Chéri za bateau baza en froid naturellement déjà na vie quadra donc comme neti bakan et communauté faire ki na ikuna Adolphe Kinde kuna bango pe baza na froideur na quadra et communauté moi clic contre clic aujourd'hui peut-être même sous à répondre à l'invitation on a été pour neti comme matin hier à son clic na quand il y avait quadra. Ah bah comme ça on est bacan. Désolé moi j'ai dit tout haut ce qui se dit tout bas. Dans ce cas Marambolo va m'en amener en haut. Il y a un peu de Kofi de Azana ou du Konate. Ah non du Konate. Maman Rifa goué pendant Londres. Maman Rifa. Mère Venayo. Azana ou du Konate a tout été nommé sur Moussouya. Maman ne sait les cas nango. Ou a concerté ce sienne. On fait aussi la rana. Il était pour ouvrir concert. Il était qu'on fasse ça Kofi Rominde. Avec en Guinée où on a m'tazana kuna tezara yaza prêtre aza danser. Ou rappelle n'aza na tchelo aza na ibike prêtre la bango la musique congolaise aza Kofi Rominde. Ou n'aza na yebi yango. Kutelinga machande presa ou repese pena susuma elengi susu dongesa susu danser le susu donc wera ninga fula pe Kofi pete ezaka ke bolobi ke fiaza kama be kaka Kofi mabe bo abengi sile ki skole ka yenete bon luka baninga musique ngena desordre bongo le vieux kundulu wili lukanga ya joli ki nsala yo yebi wara mutu na yo Kofi Rominde mama na sele ki na ya to sote mais beta munda quand même genre beta munda bakolo wana babina bango nyonso wana bayoka moi conseil parce que oza quand même muto olobaka makambo sans avoir foi aux yeux olobaka tout droit to bongisa to tika makambo ya binemi oyo eza ko sala salité eza ko sala salité ma binemi oyo ngana lobanga na monsieur Belé ana loba ngo papa mba kufa Kofi ayate mabe Kofi na ki et maintenant là papa mba ayate ça bien te to bongisa tant tozana na bon moi tozan vivant boy to bongisa tout ce qui a binemi na ba polémique papa mato eza pene kama atos to colite basi ba colite ba vion bazaka ba polémique bazaka ba to binemi et comment so qui moko Kofi le moko yate ozoma te ça bien te Johnny a l'idée Kofi a te qui te oh non so qui nani wana so qui MC Solara yate oh nani maman et ça la makana Congo makambo na do l'invité Congo za na monde moi pas ah mon part yana nga Johnny a l'idée maman na to qui yana nga Clément Lukenge qui est Rosette Chilingo à la poche mobala kalo so pembe sangla pembe ya Clément wankoko vient nga propre vient nga barumu na Congo la vient nga ntoye bani wana vient nga vraiment Jonathan Djika wana purifier vraiment donc pour nga no bakaka mamutele qui ana Kofi da kuna taza grand a mystique à danser à danger navana Kofi na bi Kofi navana JB navana Fali navana 3 artistes à Congo na yebi Kofi za grand mutaleki azate na biso to papa mba kufa bito vandi bolto na kinimbo ah boniko on a prêtre to que maçon monsieur c'est pas mon ronda toi évoluer na biso na lisolo mais est-ce que bon ça toi analyser biso mbalé biso misatu na muto les pas wana
est-ce que l'élo la musique ya Congo pour mutu a comment on dit en français sortir de l'eau abimisa mutu il faut attirer mutu musoso pour ba chaika. On dirait comme bon pour bima faut chrétien mutu musoso pour nanga comme bon elle l'impératrice Magui Katembwe maman est noque divine vrai chéri Katembwe papa non li chumba ya ma Christine Mandoi merveille on dirait comme bon elle vient nga Yoshiro Manda Sylvie Mayo dans Toronto. Donc on dirait comme bon, on est là notamment na Kinshasa na ebisio Jo Matope na ebisio ngana mtakofi hein. Ndena vale bana kofi. Yebani ge yoza kofi. Na sa kofi. Donc na ozana kofi ti na okufaka. Mais na ebisio mais kama pa yembi na nzembo. Atire pe koma kofi na katite. Malobi na soya na ville. Parce que bazo adresser ba talisa ngo elle a kofi pona. Makamu ya lobi na katite nzembo wana ti. Et comme il y a Kofi na ebisio moyen te bon na comprendre Kofi ça étoile makasi aza grand aza mystique yango po muta bima ba ina ka posa Kofi pour l'équipe bango ya ba ina viana mystique apa na étoile njoto abotama na ngo pena étoile pena na musique yango mutuka fa chrétien fa bima. Mais nous sommes les gens qui ont été via ça qu'on a goûté. Eh maman Rifa na Londres. Parce que pour moi na linga yeba pourquoi ba talitsa yango kaka elle ya Kofi parce que pour yemo kama pas il se défend qu'il tangi kombo ya mututi ayembi na ye kaka nzembo. Mais na Kinshasa ba tutu ba ebika ke vie Karmalov abo qualifié. Ba tutu makamuya solo bandenge zo kendere. Avec quelle intention? Ba tu ba solo ba na ebiso menga na solo na ville. Na beta mutulo bina ville. Oh Moronda. Au moins vous avez sur comme le niveau autant vous avez plan. Na absolue vérité. Oh. Si comme le niveau autant vous avez plan ça que ba combien koye là on a ndenge mo. Bon, dès qu'on passe là on peut le quoi tangene pe comment vite bon. Yango moni pe moi pe na attaquer pe na karma pe zate. Pour ceux qui pe na tanga pe na combat vie vraiment na minute a mutulo to solara bien. On va balle na chambre. Mais nga cha balle na chambre pour je suis Kofi. Atangene comment Kofi te batunde baza loba. Kezaka kabokeni kaka ezaka karambo mama zo yemboyo mwana batamasina yaka soki suki ndenge ekeka lokwa sindi donc na ebiso mais na ebiso mais eza mystique na ebiso intention na ebiso Kinshasa sasa yakobeba nzembo na ebiso et puis fait kama pasa soko yokana te bama komi oh saki na soko yokana te parce que avec l'actualité maman ezongi toi maman via songi je comprends c'est système de jeu. Même si le système de jeu. Déjà ça il est sur la côté. Le système de jeu. Ah c'est mis ça qui est à l'extérieur mon. Na ebiso nga becha mbele ko la loi mo mama nezo kendele. Na ebiso mais en tout cas ba fanatique bolinga na bino Kofi. Bo ça bino calme on a quadra. Moto ça linga mon ayo kanzembo qu'est-ce qui s'est dit là-bas? Et ça Kofi est sur les Kofi dans les biga na Kofi de ay maramna mais pas tout ce ko est comme bongo na na biso mais yo so la na code est-ce que code Kofi à la tante ayo comment pété ayo ka balbum batu penati à la tant que tu te Kofi à la tant que ngote aye bien ngote na ko so mama ndenge ngote mo pas à la tante ye mo nde fe na Karmalova le kana TV ne ba tozo kanisa mo lo ba ke aye mine makamne mususu quoi. Vous comprenez? Et que ça l'a bien, Karmalov. Donc, Magui Katembwe, I love you, l'impératrice. Mandoi, ma Christine, il n'y a pas de nom de Chumba. Teddy Katanya Star, na Portland, man. Pire, petit à Patrick Diongo, yo yebi quoi. Viens à Forêt comme papa na Bob, na Finlande, Forêt comme moninga ya Matu Idol, papa na Matu Junior. Viens Matu Amibota. Makolo la papa, maboko la papa na Matu, petit Junior, et le la papa, Moutou la papa. Attends, comment on a dit ça? Non, on a un Moronda, mais quand on a même logique, on a. On a vu Moutou, les majeurs, ils out. Il y a les majeurs, ils allaient. Bon, on a héritage na Bango. C'est Moutou. Nous avons la jeune garde, c'est-à-dire, Oyo. Bozo bunda pelelo bo assoir image na bino parce que carrière eza ya mobile supenza parce que era bino bota liboso na bino bo mona ba mikolo wana balera na chambre ba ko seka lelo mais lobi soki ta ils qui pété parce que bino bo tirer ba leçon ni na kati wana bon nga pena so na loba 20 jours alobi déjà nyonso a te pena sirage nga na chaka mukobo
eza que c'est bandela ngalinga bloka ngalinga bloka bachango bandela malembe ndeko atie serrage yo chani mukobo donc atie serrage nga cheka pengela dans le bleu mezaka que ndeti nga na son atali de ba grand na biso ba non ba grand na musique ba grand na âge pour nga na loba c'est pas bien donc besoin na leçon moroté moi musicien a dika masse bon bah ça la biso kapoto dike masse na pesi exemple mondo lobby vena biso Karmapa asali ndeti nze momo boy nde bato nde zotambola na ville ya Kinshasa ki aboireli kofi partout dans le monde même na ba net ezali parce que ibimi ki ve Karmapa boireli kofi donc bana ya ve Karmapa soki lelo baza mikie lobi tan ba okola ba mona ke papa bango abandai ko finga moto c'est pas bien na ebite so ko place nanga pona nga na za nango contenté na musique congolais tant to lingi mata bino mo ba lobake o na bo kima ba insanité to ba hotel melango makasi so to kimi ba insanité to ba so que est-ce que ko finga na musique est normal té or que ça na makambo ebele ye mo ayemba makambo ebele o yemba makambo ebele ko to so ka ba blo rebeta o alinga te na boka libanda il faut ekota tout ça kasi ya on habite soki ba so telemela ba insanité biso ba majeur de mbana yango nde mdete kamara. Ah? On dirait, excusez-moi, on dirait comment la sexualité n'est mutezo, ils facile à vendre. Oh le bon on dirait. Je précise bien, je dis on dirait. On dirait. Madilou pas, Madilou a yebani. Ba papa so Madilou ba yebani. Ba papa je suis pas le Tumba. Ba maman Miliabel. Ba maman Chala Mwana. Ba yemba na bango ngote. Même bêtiste. Eza na ngo na bon depuis. Soko sali remarque. Banzembo ya bêtise silaka tala neti ba Nairobi ya bambili ya belle eza nzembo yembisanga ka ndeto zawa nzembo nini oyo bayemba insanité makasi tilele beta mayakala ezati nzembo nini oyo basala mbwa kela ya kosaka na te tilele eza ka banzembo mo ya conseil boka ba mabele riche ya ba vient so pepe calé mais ozala na très impoli. Très impoli ba finga te bazo yebisa mutu aza impoli bazo ko édiquer bazo ko édiquer et dans la différence ya ko édiquer impoli na différence ozo finga mutu ozo ko loba neti ki aza impoli moi songa na kanselo oza impoli na finga eza différent na oza impoli nazo ko édiquer yo donc le blanc mais que vena biso Karmapa ayembi nzembo na ndenge yazokanisa ke mutu moko aza mabe ya bandi ko loba mamuno mo bato loba neti na yoka nzi mone bandi binani yango loba mwa mobali soka bandi liboma na ndefe ko maebele yo nanga to yebi mutu loba ona nzema carrément ke tombe ko fiolumbe bana chango e botelema bazwela bino leki bakata esuki akomelengi gugu bajar mo bongo on comprend ndenge mozo kende sinda uta chango siko to kena ndeti na clip nango omona ka ve moko kanga fimo ba ko kangena momia pembe na suka nango donc vengo momine ya palais ya pembe ko kangena mwesi mususu comprendre donc kena ba scénario mo normalement ni ndeto ba ke nga soki no mutalo ba naza puissant il faut mi bimana ki puissance na comprendre soko za puissant o senga mer mutu moni ndeto za na musique soko finga mutu po bimeza o senga mer coup de pouce na mais mutole to condamner pe mutu na ba oyo na oyo ya lobby et non na oyo to kanisi ke ya lobby o moni ndo lobby ke na oyo to kanisi ke lobby soki to kanisa ki c'est juste que là to za na préjugé to zo kanisa so lobby bo seke bo so lobby na betali solo tango vena biso wazi ko kanisa lisha shomo lobby boy on yoka kasina kendet lisha shomo patanga kombota biboy ngai na sa musique na ngai ezate lokwa bato misu basala musique ba rumbe simba te kaka ba générique et puis bato ba tambula na ba kufana mutuka wazi ko porter plainte tanga porter plainte ba kangai na ba acte o yo lobe tombe na wazi ko pa chanson na lobe luambo ba luki banda histoire luambo na ba loba ba monter luambo to même kufa parce que biso pe na musique na biso okoki loba na mutu boete mais tant que le acte wana est tombé na mutu wana na ndimite makambo ya yembi soki bazala pena na kofi boya yembango toke na biso gauche à droite te ayembi pona mopao on comprend malgré tangi na ekombote mais pona nga na lobi ke eza malamu te musique na kofinga na non c'est pas bien ba makambo ko yemba eza ebele binze mo biso to banda awa
avec droit à l'amour. Nangina lobango yo oyibi maloba langa. Na yima lobano te na tamboli na psychologie nzamba salinga ga. Nangina lobango bo sala ba aveugle bo sanze ma maman bo na. Ba porte ba bale. Ya mo biso to banda wa. Comme la peine c'est manga. Talema mo na bolenga lingi ya sale économie azali ne ko banga mokola ko koma mobange akoma mobange changer ne makalisi. Alobi ali afalanga na yenyo so bomba no keti kala na ba oyo ba mona ki pasité ba sakana na falanga o. Donc message moko a tué ti les loza. O senti ko yemano mais ils allaient bientôt jusqu'au chip. Et là, on doit les mélanger la musique congolaise, na biso ça insanité na injure. So ga ici, tu s'oppose. Est-ce que y a bisanga na minute yo, net obemi boy. Batu misusu net na ville na la lobby. Muta o CP là pour karma pas ayembi nzemba fingi na ebisi boy. Ngana pour profiter, ngana pour vérité. Et ça normal te yo ndengo za wana ngana finga o CP là te. Soki yo lobby boy o te mutu wana zama bien mais yo comment rankini ya batu yo la tona mutuna. Oh. Eh ben oui, rankini ya batu. N'intention nini. Yebisanga ko felo milene ngo ne to arabo na vie hein. Na plus exacte que na loba po na côté la kofi mais na loba po. Ke côté la kofi on côté la nan oh yo. Oh tala. Nda kofi yo kofi te. Na l'élevé. To côté la kofi, tout ça pour la kofi. Njoro, na solo la lelo ngola njoro ya. Tout ça pour la kofi. Njoro bi azapo na kofi do yelo waza mona na ye. Direct ozanga ye. Ozanga makila njoro. Wa makila na. Koza kokona. Kofi ya kokona. Voilà, on est ngana to. Boyo côté la kama pato côté la. Eh, nazo sepela non sepela nanu. Oh, yo linga basala kofi mabe. Le Maître Tigre Thiago Boukassa, il y avait Lutte Lamel. Oh, il y a les radios pour la boue. Et tout ça pour la coffee. Je suis coffee. Je suis Olomide. Bon, on a un passage à quartier latin. Viens. Oui, bien. On vient à Guinée, tu peux suivre la meilleure fée. Oui, je suis Kofi Olomide. Ah bon, ici, va ma botte à bateau. Colon, là, non, famille, mon net, c'est un exemple Fali. Sima Fali, Fala, bon, si peu soit ébélé. Tous une étude, tu vas nous kende. Bando fera bon on s'en débaza. Ah il est danseuse, banane. Non il faut cause la na respect vraiment. Na Kofi Olomide. Mon elo mon na dina lo basus na baksia suka. So otali no mutu aja na ngo. Otali no bana na bango. Non il faut avoir du respect. Il faut vraiment avoir du respect. So ki boza na ranking na bino. Boleka osala ngo teleka na media boy. Ponze mo tikali pour du bon. Boy bandenge bo sala on na ndenge na yebeli karma pa na mutu na ye soki pena fanda ki na ba bureau na ya sali nzembo ba binza nzembo na mbela ko felo de moi je suis désolé. Bon ya tangi kombo te me wana zakaka ndenge mukili ezoloba. En tout cas merci na maître Blaise Bekwa. Coach olympique 5e dan nazolela na kombo. Ala ko studio en janvier boka nzembo Kasavubu l'intellectuel Théophile Munga tozana na Kinshasa. Merci Anna Stella Fraser maman na Marcelo. Merci Mobalo à l'équipe Bassi na Kitoko. Ya Robi Vwemba supermarché destiné. Merci Vital Mwanda ya Iget, papa na Camelia et Igo, ba mère Venayo, mère Vena Zegato triple nationalité, mère Vena Jean-Jacques Panyaya ya Pembe, mère Vena Loris la congolaise fraîcherie, mère Vena Steve Kuzangila mon petit, mère Vena il y a les moquets mon colo tout le ma cravate. Il y a les moquets mon. Il y a pas qui est les bourgeois de Conventry, il y a bien on a petit dans Djika. Jonathan quoi. Moronda, c'est quoi yo en tant que leader, dans un groupe na yo ont encadré ba jeune. Tout ça bilan c'est quoi la musique congolaise. De bandi janvier til le jour à Souka ya nini ya 2017. Bilan nini yo ko ça lelo. La musique à Congo en général. Bon, la musique à Congo pour ngai tozo kité ngoma mtoto loba ah. Musique penaza pas quoi avancer pour ngai tozo kité Bartis lelo ba jano ba lelo na remarqué ba sala ba album pressé autre album kamite ba mo single ils ont raté ça va linga en actualité ça t'es faut tirer mais ce qu'on dans société 33 chansons 34 chansons 28 chansons tirer la ngota ba ba yo 43 à 4 ans pour ninga qui sont en 8 ans avant le moment ça 6 ans TV Michael en Michael Jackson en sala l'album après combien d'années 5 ans siko yebisa comment tu sais album en janvier au album en juin yongomoni banzembo na bango lelo bati ko condamner JB na yangomoni te JB pena za na faute fa bisa album te yefa bimisa ko encourager bango te e ko mabe artiste ne fo ba bima baboka batu kala ba ima batu kala album c'est sila ya mukule sila
bas de match silenga so na fuji la so ba jolema aba me sila na so na ba riba nzembo sila et senga ba to bali yango osoko pese sila comment ça nga juste chingo ma Liverpool a so la pe libanga meti leona tanga na sana na BCBG si ba on est ko préparer chemin de fer na banzembo wana lelo yango lo 17 chelo e marateza bien te osoko ba jibe pa il faut bimisa obina fandi boye faire na mukulu toto na karibu varete parce que mon vagi na lingwana Nenya mabenga na salie okoti na zao. Yo ga soma vanda wana mao. Ah fio peka banzembo, nzeba sikete na concert et ça il faut. Ozo comprendre. Après mon 3 sabo boaki. Mukula mukuluti. Wa fia nga la trop. Ola la trop yango fo musaka longwa. Fo musaka longwa. Musaka longwa pembe na mudu baba gire mudu ndazo parole lelo. Ye fa longwa ba ngaso na zaki wana. De marketing est à Roger. Roger de Mouton de marketing. Aero album c'est Bima. En tout cas, le le 30 décembre, association Nabiso, AJC, association des jeunes vivant aux États-Unis, pour Nabiso, Junior Iboki Bopo, monté ma maman Jocelyne Bala, na président Serge Boa, vice-président Boport, trésorier Edo Mbiakos, Tete Kweti, Tosha Onoya, secrétaire Glody Garcia, les fait monnaie les États-Unis, non c'est la caba image quoi. Un plaisir pour le lope biso les 30 ans, na nenga ya Congo pour mora fingendo, moké mo bembe kutani wana na Dallas wana grand événement wana en tout cas, ba to ba benda na benda parce que les londe quand est au sol ba to ba zo yanga wana maramba bien quoi. Merci également na Binoto en tout cas, encore une fois les trio magique, Just Chingoma de Liverpool, Pamphile Pembele Mutunangai et puis na Blaise Sambale de Manchester Bino Boy Bino na base et puis Antomo Konzi, Fetina Cédric Abina Pesora. Merci quoi. On vous aime beaucoup en tout cas. Honorable Daniel Bumba les Bulldozer. Moronde face à la toujours qu'on a playback. Toujours qu'on a playback. Et puis to zong apo to atterrir na biso en tout cas la ini diamant matopé kimbangiste toninga ba joueur. Yo mo pesanga ya no. En tout cas merci beaucoup petit nangai trésor. Yam en tout cas merci beaucoup nzembo zanzembo na c'est la Sarazele. Na c'est la Sarazele. Eza histoire vinae calamité to c'est en clip. C'est un clip 2018 vraiment makambo bandi. Merci Nathalie Tenda Maboko banque les moyens monter ma maman Rachel Fouta mère vient prêtre vient à Oumela. Je t'aime beaucoup Nathalie Tenda Maboko banque vient à Bogar. Merci n'a choisi ma tata les vénérables spirituels les grands gourous vient à choisi ma tata l'homme fort Azana Kichasa Awa. Ya monter ma maman Carole la gabonaise mobala mwindo elengi yana nga choisi matata. En tout cas merci beaucoup nzembo Sarazele bien hein les vénérables yana nga Willy Moucheni Koda Mboka mère venayo place ozali papa na ndi chumba ma Christine muto le tshela nzembo na place na volume ba tu pela ba sepilana ba kama le bezana nzembo nzembo mawa ya pasi moi masazole la vie na ndenge mobala nyokoliye quoi. Boka ba parole ngani nganze ba boka ba parole boka moloba tina raia beba ça c'est d'amour volume ça qui est job tu as beaucoup apporté dans ma vie j'ai toujours gardé la plus belle phrase tu m'as dit personne ne se mettra entre nous sommes des âmes ainsi soit-il. Sarazele kolela te Oyo tangono ya koseka mama e Sarazele kolela te Oele kitikeleka Gianni Makondele MP4 Ikelen Tsiba Mokonzi Elena Nzaou Karim Tibinga Gisela Mundele Vanessa Chuma Malda Bayundula Steve Kuzangila mon petit Sarazele kolela te Oyo tangono ya koseka mama e Sarazele kolela te Oele kitikeleka Saratika mango basegele babala babota o Bakosirisa pe mabala na kobota te Sarayo kobala oza mwana nzambe o Banguna na yo bakotikala na soni ye Sarazele kolela te
oyo ntango no ya koseka mama ye sarazele kolela te oyo eleki tikeleka Gisèle Libare ya talo Pacheco Munyanga le roi de Michigan Jean-Jacques Panyapembe Yabo Fando Matu idole Sarah Zele vraie chérie Lilala Soukali moi ça monde de Soukali toi Ozapenga na vina yo Zakinga na tinate Odelogenga dans ton cœur Opesinga préavité papa Okanisaki na kotula Okanisaki na kotula Okanisaki na kotula Okanisaki na kotula Oh 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 Nalela kitoko na ngai ya bomwana o Nalela kibo lenge na ngai Nakaba motema na ngai na moto yo azanga mawae Nakaba vinanga na moto yo ayebi sens ya bolingo te Atrompanga na ami intime na ngai Bakoma tina niveau ya kobota Oleba mikitisa mama ye Batelemela ngai Oleba sengata pardon Batelemela ngai Droit de fer O ngai mawa mama Olelisi ngai Oh Nzambe Onyokoli motema na ngai Mama Nzambe Makila na nga mabe Nyonso na simbaka Bato balulaka Yango Osa na bango Esamaka Yanga ekoma ya bango Moto na bengaka Mon amour Atrompenga Moto na bengaka Ami intime Atrahire nga Olelisi ngai Olelisi ngai Olelisi ngai Soufou Kido ma Ligue des Champions Ludovic Mbwazi Gildas Mouangou Moto Mabe Azulte Marocain Yaya Katisi Amadouda Solan Sitou Honorable Gauthier Mavungo Motema Sonia Zole Les malheurs ne viennent jamais c'est Elandelingai Epaina Solela Bolingo Ekomina Bondela Nasambela Nasheo Nashene 40 jours 40 nuits Epaina Solela Bawae Nakufeli bande konangai Epaima Landi Totintoto Susi Moto waka lingi nga pula pekala weye Abongwani yo Nabeli akimi nga yo Nabeli akimi nga yo Olelisi ngai Mama Nzambe Onyokoli motema na ngai Makila na ngai mabe Nyonso na simbaka Bato balulaka Yango Pesaka bango Posa Yanga ekoma ya bango Moto na bengaka Mona be Ateki ngai Moto na bengaka Mami ya malamu Achubi nga meli Sazele na lingaki Mobali yango asase
déplacer bakunga lela yaya soka sindiko betanga netikaka moibie mukolo yekoli motema nanga osundolanga na mpapasi magali bompose zemi mpe olandaki nzoka ya tata mosusu asambwe bonzolongo nabali nabali sake diope tovandi tovandi sake diope ngabesele letisele yonyekesele mokolo lupango Engana banzaki bolingo eza lokola virginité une fois on l'a perdu c'est fini na bosana kike vraiment la vie continue maman m'a sauvé maman va pas le quitter maman m'a sauvé maman va pas le quitter maman m'a sauvé maman va pas le quitter pasi na ngai bomwani esango mama olela na ngai bomwani kosekana sai pasi na ngai bomwani esango mama olela na ngai bomwani kosekana sai ebonimwa sake Dieu me sentiment ebonimwa na ngai sake Dieu me sentiment Molikiro PDG Oniva Cour suprême Nathalie Kamenga Ale moke moloma favate yakuta la louis yakuta la main sous la mix bandao. Ah je suis Kofi vraiment Kofi je t'aime ton bête ba musique à boye non mon ba moke ba mayelo na zoke pa Kofi lo mede en tout cas, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. La chanson, on vous l'a dédie. En guise, il y a un cadeau, il y a fin de l'année, c'est-à-dire année Sili Toko Tamboula Sika. Binomo Robo tiré par conclusion. Vous comprenez que nous avons tiré le bas, Aïbi Marambo, yo. Il y a une bête musique, on a petit tour, bête musique Mikolo. Des fois, tu n'as pas vérité. On n'a pas de Kofi, Bachibe, Bawera, Viena Biso, Baredia Missi. Papa mabasi bakufa na bango ba génération to misa uta quartier latin misa uti maison mère misa uti mundibu uti mwana mundibu ye muta ba générique muta ba générique mundibu ko beta rumba boy mayela boy on ngapa kisunjora bana bisa ba artiste nanga yaya merci Moronda sko biso poto kabwana pour qu'il y ait des studios sikoyo pour ça la mastering tout des annoncés na biso ngana remercier encore une fois Cédric Bakama na professeur des élèves encadré derrière la caméra to nga to bongisa quoi to nga 2018 babo soto ezalate ko finga ba star congolaise eleki makasi bozo finga biso makasi po ba page na mezo tela makasi so bozo matcha biso bozo kumisa biso ba msusu ba koyeba biso obelo bien oyo ba page on a pu servir na promotion ko servir biso na promotion biro ndire bo selene biso bo finga biso bofinga biso so bofingi wora te kofite kama pate waze kwa te kuzibete bokomona bete faut critiquer ka biso au côté bino faut défendre biso ba congolais baza partout au monde ba diaspora ba libanda batala musique qui est bien bona bozo bomande musique na biso bozo ba musique na biso et puis ngana ba petit sœur na ya lelo ba petit ba benga trop ki sinjora ozonga na manike ba to boy vraiment ko zana manike 600% jo matope 99.9 balingi tela zana manike tela baboya ça aucun anniversaire Karine tala lelo petit sœur na BBC 14 solate kanenge kaka manika ba mama be pona mama na biso na père na biso finge ba mama finge ba parents biba sepete biba kanisi nenge mama so ko simba ke tika na classe nenga zo ba diplôme na ye nenge mama nyoko ma pona na père na biso suko manika respecter ba parents et puis manike lingo changer na 2018 yo. Ça ne sert à rien, il faut les caca au finga maniqué. Qui tient ça ma cambo maman le baiser belé. Nicolas au finga kabananga, ça la bien. Ça la ma bé maniqué. Kabananga na Paris, on a meilleur vena yo. Ils ont ça la ma bé maniqué. Oko qui même pas se bandicapé ba vandaka. So lingi be miso tu na mambo vivande. Et pour handicapé souffraga. Bandicapé na so RDC ba souffraga. ONG ba féline. Bon on sait pas faut que ne retourne à toi vivre nini. Ba ko tala yo. Eza bien te kaka kofinga eza nango na sens te eza nango bien te en tout cas tolinga to changer leki nanga Karine Mokonzi na ebite libala no na senti po nanga so ezalaka ba aventure libala beze ezalaka te bato komelanga ebele njoka leki no Karine Mokonzi o lingaka mingi kumaza kosama mobali ne kuna lobi to boyani o kuna boye te
Maman libela basala ngo best, maman libela basala ngo aventure te. Yo tomora mama ya Igor Balo, tomora mabe. Igor Balo sala fo. Le bar mabe pour na semaine na mege 30. C'est mon cousin. Na CP na ngote. Le bar mabe a fini sa mege 30. Mais base. Qui maison déjà. Qui maison. Na yebike qui maison. Mère veut na chimene di coco, un biscuit petit beurre. Mère veut na Clarisse Mouyembi à Gilenga CB. Irène Ville, maman Alessia, je t'aime beaucoup. Puis tu et toi, ennemi de la galère, il est ennemi à galère quoi. Massalangaï, Sabo Garras, la première dame de Blois. Joshua Bellini, bel homme. Merci à Lili Moussamba à Kalutiti. Merci à Yana Port Kamouleta à Londres. Il y a Henri Kilumbu, Bodi Kirona na civil. Yo Yebin Bossana Hote, Bertra Abou du l'homme spécial. Papi Zila honorable de tous les temps, de tous les jours. Merci Zila, merci Papi. Tobana mouvement na yo. Aux âmes télébosoto Zabami na Facebook. Oyedaranga Makasi, Papi Zila Oumela Vrejo. Merci à les princes mondialais. Tata Lopango ya Bibiane. Merci à petite sœur Nanga Céline Moussangue à Washington. Merci à Sultan de Gaulle. Yo yebi Bibi Chidumbi à Dudumbisi. Anita Ikomo ya Thibaut Apula. Angèle Amez à Champagne. Yo yebi na la fort Papi Kumbi na Turquie. Merci na Pire Massalangaï. Yo yebi na la fort Freddy Matete Solution. Merci na Richard Boulala. Yo yebi Paul Mwamba Kilo à Paris. Yo yebi Paul Mwamba na la fort. Len Kawa Kano Kaka. Bosse Bele ba merveilleux na ba diaspora tout ba mi autour na Kisinjora. Joma topé 2018. Nous avons battu la Soubiso et puis en 2018 mon tour assemblée la raté abana assemblée. Et puis prière au Kenezara na catholique quoi. Merci Vidjo. Et puis pour quelqu'un comme Sango. Pour tout monde te monto le badé combo te après il y a 20 combos. Vedi Nezala rara. Tina Raïa. Tina Raïa la bébé assassin d'amour. Il y a Tina Raïa. Au Kanga biso nemi bona no au petit son il a relié te sosoter. Tu base. Tina Raïa peut se sosoter. Il y a Tina Bram de Sunga biso. Puis tu base. Tina Raïa. Tout lié tes mères, t'as décembre en Dieu quoi ça, baké. Bah déplacer m'ke bazali. Tu vas déranger gali. Bah on déranger pas Tina Raïa ya. MK l'impératrice, yo babi jamais va bosser dans l'argent ne quitte jamais son maître. Ya l'aime au que mon kulutu. Vedi babi collier sili na ngote quoi. Après ba fait te rodame kara. Na zone yana lisu ki get kana vanti ki toro na Londres wana ndenge zala kaka. MK l'impératrice na zongi li susu. Rita Zang mon frère chéri. Rita Zang mon vrai chéri ndenge zala kaka vena nga body kiro. Papi Zila honorable venanga prince monzale toujours ndenge zala kaka ya body kiro en solo wana ndenge to solo ki kaka ndenge pe ko zala kaka vraiment en tout cas pour na pesa suka grand prêtre nanga venanga Placide et bio boîte na biso na cha Bruxelles wana suka na boîte bokene kuna boka musique avion njoro na ya Kofi Olomide na ya Wera Son Mikolo Wera Son elo woni zenga loket to bina wana babona ne on a vu loket ezali avec honorable Daniel Bumba mona ki loket alela ki habite papa na Palmerie et bio Palme d'Or. Merci à Dina Diongo, l'équipe à Patrick Diongo, Dina Diongo, maman na Nathan. Allez, je vous aime tous. Boza la bière et pardon ya souka, open la bière souka. Obi moi ça peut m'auto ya Mikolo. Mimi profil wana. Ouais, ça profil na WhatsApp. Elle est belle plus que la Belgique, la plus belle femme du monde. Mimi Matingo, l'enjulu câble, moninga ya finini, chocolat partout. Allez finini. Mimi Souka, Mimi Sibena, on ira à 17 à 16 ans, mais 32 ans. Nous avons 32 ans, on ira à 17 ans, taille. Mimi Matingo, belle. Merci Moronda. Mimi Matingo, moi aussi, Kitoko, Mimi Matingo, moi aussi, Kitoko. Ah Mimi Matingo, Mireille. Allez, je vous aime tous. Merci Moronda. En tout cas, mesdames et messieurs, on est pratiquement arrivé à la fin. Si vous avez aimé, dites merci à Cédric Bakamana, professeur des élèves derrière la caméra, notre cordon Timothée Serge Piana, et puis monsieur Rafingin de Big Cap, madame et puis Nabana Nyonso, petite soeur Nanga Dina Koudi, KDV Shop, chargé des questions vestimentaires. Ibisa Junior au coach à Kabananga, meilleur arbitre ya Congo. Après viennent Esaïe quoi. Merci Nayo, Baneko Basé Belé, en tout cas vous aime beaucoup. Notre numéro est affiché, suggestion, remarque Nabino par rapport à Nemo Mané autour de ça là. Bon les mbaté, bon comme la biso, bon faire parvenir biso yango. On a saisi Nangana Kabon Nabino na Sengo. Tous allons toujours ensemble. On a dédié sous cette émission où il y a ma maman chérie qui a fêté ses 69 ans le 26 décembre quoi. Encore une fois on a dans dédié émission Oyo et puis il y a ma fille chérie Johanna, Marilyn, Matope, Ombre jaune, bébé maître. Si on attend Johanna, c'est que monsieur Célie. Portez-vous bien d'ici là. Bye, à la prochaine.